bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Bonjour, bonsoir na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda video oyo ça dépend ya nini okotala video oyo parce que nga naosala ngo na tongo makasi na lamuki kaka na sukoli nga lobi non nasala recette moko oyo nauti komeka yango nga moko mikolo oyo natinaki bino deja yango na Bidor TV ndeko na biso moko ya mwasi asalaki recette moko alobi anti corona nga nazobenga ngo anti corona nazobenga ngo pe anti grippe. Donc nazo la kisabino recette o nga na mona ki muninga asali batindeli nga video na tiango na kati ya Bidor TV pona ko aider bande ko mususu nga na lobi elo pourquoi pas nga moko pena meka na meka ki yango na moni penza recette no kitoko na sepele nango penza na lobi non soki sili na ko tango na ko sala lisusu na kolinga na filmer yango na la kisabande ko na ndenge nini na sala ki epi pona ko témoigner pona recette oyo to uti ko mona mikolo ya ananas citron batia comment on appelle ça tangawisi et puis na ba matiti ya bandibu na ai mukena kati mama bijou do nazo la kisabino nga tangawisi na linga toujours konika yango na linga ko tiango mibimba te na mona nete zwakate na nika toujours tangawisi na nga ai na nga pe na kobwaka yango kala kati ya na kobwaka yango pe na kati kaka ya tangawisi wala na konika yango eloko na kotika yango mibimbe ezala kaka ananas ba feuille ya bandibu wana na citron. Mama bijou do abi mayele esi la raté mutu okokika ko créer yo moko ndeko mwasi atiaki citron na ye mibimba nga pe na otia mibimba atiaki ai na ye ya mibimba et puis tangawisi na ye ya mibimba nga nazo nika yango pona ezala makasi ezala na efficace nazo la kisabino lelo na saleli bino video one maquillage. Mama bijou do asala kisa ba kisi biloko oyo koki kolongola ba bouton oye koki koyesa mukie o soki po lingi o benga mama bijou tu na mama bijou do la kisama kisi nini bayaka munene na kolakisa yo oyo ebongisaka suki na kolakisa yo o pe bongisaka manzaka na kolakisa yo mama bijou do vraiment naza complet parce que natiaka tout. Donc mutu yo soto okuta na video na ngaso s'abonner na Bidor TV te naza ko inviter o s'abonner na Bidor TV o kozala jamais dessus parce que mama bijou do azati na émission oyo. Donc ba célibataire bazoluka libala dans na sala appel ba publicité na sala appel ba promotion ya biloko abatu. Donc Bidor TV nde makambo s'abonner na Bidor TV et maka ba vidéo na nga partager ba vidéo na net o nazo sala partager yango parce que ekosunga mutu moko. Donc c'est ça. Siko nazo lakisa bino biloko na nga oyo naza ko sala nazo sala vidéo o na 6h du matin avant na kele kotika mwana na classe. Vidéo nanga yango recette nanga yango nazo présenter bino biloko nini o dalingi na sala te nanga parce que ezali ti ya komela na ndenga ba malili ekomi malili mikolo ekomi makasi. Donc mama okoki osala yango na nzungu moko ya munene na olakisa bino nzungu onga na préparer pour na kotokisa ti nanga na ndenge nazo kokende kotika mwana na classe na odimine nanga ka moto na bimi parce que ça na oka 5 minutes na voiture. Tangu na koya na olakisa bino tina nga ndenge nini ekobela nazozwa biloko tu nazolakisa bino na kotisa ngo na mai etoka penza makasi. Donc eza batia kosala na ba hiver donc ezo kimisa ba grippe eza pe ko aider pour na moto azwa grippe te ndenge pe ko kipe kosunga parce que balobi batangawisi donc citron eza ko aider pona komi batela pona makambo etali corona pona kozwa corona te. Donc tokoki ko benga ngo pe anti corona. Donc c'est ça. Mama bijou do na sombi ananas tanga na ananas oyo eleki munene na feuille oyo na moni ki eko ta mususu ndenge nazo katango na koki kosalela ngo kaka ndambu. Je sais pas comme na kokosala ngo kaka ndambu ananas tanga mususu na bombi mais oyo eza na ngo kaka liboke moko bateka ngo pa ya bandibu mundibu nyonso to azali na makasa oyo bandibu esika to somba ba mapapu nga na sombi pa ya mundibu moko oyo afungula na kwa na biso na berkaim na kwa wana mundibu wana azana bakasa oyo bandibu tout na orem partout bandibu bazali na bakasa oyo ya tu bango ba melaka ngona oyo je sais pas si na ngona tiango tango susu biso to sala ya ngona oyo après
to tiango na poussière andi pour passer la rango bango passer la poussière oyo na bakasa oyo nga siko da ngina sala na ndenge video mona uti komona mikolo oyo ndeko na biso ya mwasi alakisaki na anana na citron atie na tangawizi atie pe na ai yango mama bijou do nazongisi o me bandi bo basala yango na poussière oyo nga banda kala na bande komela na mela yango na poussière oyo ezala vraiment kitoko makasi donc boy mais soki omeki na poussière oyo te mekana ndenge mama bijou do nazosa o penza nazongi na bokoko ya mboka na biso donc nazolakisa bino manili ndenge komi makasi na mokilo likolo ndenge mokili komi mabe okoki koyoka na yo malili na nzoto sala na yo ti oyo mela omona ke ekosunga yo donc nazolongola tangawizi na ba poso nalobi ngai nasepelaka biloko tu batiaka tangawizi na kati lokola bate nasepelaka na nika yango namona so na tiango mibimba mpo na nga namona neti donc makasi nango nyonso tu esili te namona neti donc ekosala bien te nalingaka vraiment na niki tangawizi na niki ai na tiango na katikati ya mai oyo nga nazomela soki olingi bapoussière wana totiki bapoussière yango ekiti ozwi na oka mai oyo komela nga kutu na bapoussière wana tu na melaka yango parce que tangawizi nde mutu ezali kobikisa bato tangawizi eza malamu na nzoto sauf que citron na kokata yango matiti na biso na kosukola yango oyo pe na kokata botalaka ndeni mama bijou do akosala nalakisi bino tangawizi na ngai nalakisi bino citron na ngai nalakisi bino bakasa ya bandibu nalakisi bino anana nalakisi bino ai na ngai donc nazala mo ai moko eza ya ndambu oyo ezalaki bio na kosalela na nga bio oyo na kosalaka ai oyo eza ya ndambu donc c'est ça citron na kozwa tout na kotala ndeni nazozwa ndeni na kotia tangawizi na nga sikoyo toke na nini na toke sikoyo kosukola bakasa oyo parce que il faut kosukola bakasa na biso na ye pembeni ya awa ezali mai nazosukola bakasa na nga na sina tie mwa nzungu na nga oyo ya toboka mpona eyede ngai légume ebima libanda te parce que ezali légume ozomona bakasa na ngai yango oyo ya te ekomi kaka likolo oyo soki obimi ozwi mwa malili oye na ndako antuka omeli eloko moko ya moto mpona tozali kaka kobanga komibatela mikolo oyo moto akoki jamais kobela kosukosu ya pamba soki obeli kosukosu ya pamba ide ekei kaka mabe donc moyen kutu ya kolongola yango bakasa ezali te ya kokatakata yango bakasa moko batiaka yango kaka na banzete oyo bozomona donc eza kaka mpona kosukola na kotokisa yango kaka na banzete nango yango ngai na kotokisa bakasa na ngai donc bakasa na ngai mpona sukola yango sukola bakasa na ngai malamu donc te yango ezalaka solo kitoko eza vraiment lokola solo neti ya chingom donc c'est ça eza nango mpe salite te mais eloko nyonso tu basukolaka kaka eza na salite te eza na mabele eza te il faut kaka kolekisa yango na mai parce que eza biloko oyo toza komela yango mopiko oyo ezalaka nango cher te ezali 99 cents donc tolobaka eza nango 1 euro donc c'est ça il faut profiter soki omoni moninga asali eloko mpona mayele ekima te osali yango direct nga ntango ndeko mwasi asalaki video mpona kolakisa kisi anti corona nga alobi pourquoi pas parce que nga namelaka nanga déjà bacitron nasalaka bacitron na nga natiaka bacocombre na kati nasi nalakisa bino recette wana natiaka batangawizi na nga nasalaka déjà mais bakasa oyo nasalelaka yango mais na modele mosusu nasalaka yango na ti oyo nauti kolakisa bino donc nde nga namelaka parce que mama bijou dor ko te ngai ezala na ite
nazalaka na posa kaka na melati ngala melati mingi ata nazolia naza na tasse na ngai ya te pembeni. Donc c'est ça ngai epa na ngai ti ezalaka lokola mai namelaka ti mingi par rapport ya mai. Donc c'est ça natuna docteur alobi eza nango mabe te eza malamu parce que ti ezali bien mpona santé. Bandeko na ngai bosala recette oyo mama Bijou azosala. Ma Jolie na Belgique, ma Maggie na Belgique, Bijou la Blanche na Congo. Mama Bijou alobi bosala ti oyo bamama na ngai nyonso to ya première classe mpe bozwa occasion ya kotala video oyo bosala yango na bandako na bino. Sans oublier donc mama Viviane yo koza mama ya première classe. Nani lisusu Rita na Suisse. Luka epa banzibu na bino na Suisse. Banzibu na bino na Suisse. Luka bango kende koluka ti oyo mama Bijou alobi. Ti oyo mama Bijou alakisi luka yango bakasa oyo osala bomela na ya Dizi na Shekina. Ya direct na Suisse même chose. Donc 00007 makuma vinga na Franco. Mama Bijou alobi sala ti oyo omela. Fatu Boka, Fatu mwasi ya tonton Jean-Marie na Belgique. Mama na biso Rose na Belgique. Bosala ti oyo mama Bijou azali kosala bakasa nango eza vraiment salite te ezali soin yango oyo nasukoli bakasa na nga malamu. Bakasa oyo sikoyo nazotia yango na mai. Yango oyo natiki yango boye nalongola sikoyo tangawisi na nga baposo. Après nanika tangawisi oyo nakata citron nalongola pe ai baposo bongo sikoyo naya kolakisa bino nazonika tangawisi nakomélange na ngango nakotia ata mwa 4 mbuma ya ai na kati nakotia ai na kati ya tangawisi na nga nakonika. Après naye kolakisa bino ndenge nini mama Bijou akosala parce que oyo eza deja ya kosukola. Sikoyo ndenge alakisa bino ndenge nini nasukoli ananas na nga na kati yango parce que ananas oyo totia yango na baposo nasukoli yango très bien na kati ye nalongoli pe tangawisi na nga baposo. Donc na kati tangawisi na nga bien na mixe ye esika moko na ai. Donc ai na nga pe nalongoli yango baposo. Donc tanga nani anana elekaki munene makasi. Nazwi ndambu na kati yango mikie na ebite so bozomona na kati yango bike yango yo natiki po na ka to liango bongo baposo wana na bwaki te na mélanger na ananas wana ya ndambu. Donc nasaleli ananas ndambu ya munene donc na baposo moya ko bwaka ngo ezali te na kokotisa ngo na kati ya te oyo nga nazosala. Mama Bijou atie boye pona kolakisa ba mama mingi na ndako na bango basombela bana ba fruit te. Eza vraiment malamu te. Ba vitamine C oyo tozosomba tam susu na ba aldi ba comprimé wana. Si bana baza na habitude ya kolia fruit eza obligé te komelisa bango ba vitamine C wana. Donc ba mama bozala na caractère ya kosombela bana ba fruit. Bandako mingi ya bana bazala na yogurt te. Oya nga bana bakoma koboya yogurt parce que balia yango trop. Okoki kosomba yogurt omona air moko balie air moko omona date sili obwaki yango na poubelle. Donc il faut que changer ba modèle ya yogurt parce que balia yogurt trop babaya. Donc ndenge moko pe na Kellogg's. Donc ba fruit il faut ba mama to mesana kosomba ba fruit na bandako na biso. Ba fruit eza bien, eza vitamine C, ezopesa bien, ezosala bien na nzoto. Donc soki bana balingaka orange te omekisi bango mandarine. Soki balingaka mandarine te omekisi bango ta mususu bitabe. Soki balingaka bitabe te osobeli bango ba tomate, ba paprika, o babengi na kombo ya poivre, osobeli bana ba concombre, osomba il faut komekisa bana ba fruits, kodesa bana ba légumes.
parce que ezali bien vraiment mingi na nzoto ya bana wana ezaki entre parenthèses il faut bana bamesanaka na bafruit bana baliaka bacarotte bana basalaka boye bazongisaka boye parce que epa nanga biloko wana nyonso tu ezalaka donc c'est ça donc il faut osombela bana na bino bafruit na ndako eza important donc sikoyo tozoleka na étape ya biloko mama bijou do aza kosala nayebisaki bino na kosala na nzungu ya monene bomoni nzungu na ngai ya monene oyo nazosala nzungu ya monene mpenza donc mai ezali plein mai mpenza etondi nzungu na ngai yango oyo nasi nafungoli nzungu ananasi na ngai nzungu nango nini nango na se ezali ya kotoboka na boyi eya kosopela nga mai na réchaud misala ekozala ebele lisusu donc ngai nazobima na nga ananas ya mama bijou yango oyo nasukoli ananas na nga bien bomoni ananas na nga oyo parti ya ndambo eza vraiment na bamisuni na katikati yango boye parti mosusu nazwi na nga kaka baposo parce que il fallait napesa bana ndambo balia donc yango wana na kati anana na nga na deux parties baposo ndambo baposo wana oyo bana balie na garde yango na bwaki yango te toza na ananas ya mama bijou yango oyo nazotia ananas na ngai na nzungu na ngai ya mai na ngai eza deja ya kotoka nasi nafungoli réchaud nazotia ananas na nga na mai oyo nyonso to eza nango kaka ananas citron nazwi na nga kaka misatu nateka à 3 citrons bomonaki matiti na biso wana ya bandibu ezalaki nango mpe kaka liboke moko ai na ngai ezalaki kaka mwa 4 ya minene mpo nalingi mpenza gu wana eyokana makasi te mpo bana bakokoka yango te tangawisi mpe nazwi na nga kaka ezalaki 2 ya boye tangawisi ezalaki 2 ya boye nazwi na nga kaka moko parce que nazolingana oyo ya mokie namekisa ye soki ezali pika makasi akomela te donc tangawisi nazwi na nga kaka wana moko anana na tiango oyo eza mwa ebele po epesa mwa sucre po tokotia yango sukali te donc c'est ça donc ti mama bijou azosalela bana yango oyo natie ananas nyonso tu ananas ya mama bijou yango ekoti sikoyo tokomi na étape ya citron oyo eza citron na ngai eza 3 na katikati ya citron boye bamama bosalela bana bamama bosalela bapapa bamama bino moko mpe bomelaka bate ya boye eza mpenza bien mpona santé soki okepa ya médecin alobengi yo mpenza gesund frau obe gesund man donc c'est ça ntango okende contrôle epai ya médecin atali yo acheki oyo boye vraiment nzoto nyonso tu bokolongono yango oyo mai nanga kutu namoni ekosopana parce que na exagéré mai ebele po mai oyo esopana te na okanga kutu mofiniku te namoni mai eleki ebele na biloko na ngai mai ekomi awa bon makasa na ngai yango nasukolaki nadindisi na kati natie makasa na ngai yango oyo makasa ya mama bijou sikoyo nazotia mama bijou nalobaki nalingaki kotika tangawisi ya mibimba te parce que namonaki yango neti ekozwa vraiment te ngai oyo naniki tangawisi nanga me tangawisi nanga natie bambuma ai 4 awa ai eza bien na santé tangawisi eza bien na santé citron eza bien na santé donc toye kotia na anana totie na bafeuille na biso oyo ya bakasa ya bate oyo ya bandibu kwa biloko mama bijou do azosala yango oyo nakotika mpenza nini nanga donc etoka makasi naza kaka désolé parce que etondi trop etondi vraiment makasi lokola etondi makasi boye mpona ebebisa réchaud te il faut nazala nango kaka mayele mpona esopana te nazolakisa bino yango na kati et puis vraiment il faut etoka mpenza mama bijou alobi
Mama ya bana il faut zalaka misu makasi, il faut zalaka babimba mama balalaka lisu moko ya kokangama, lisu moko polele. Mama ya bana lala apongi lokola bébé te. Mama ya bana il faut zalaka misu polele o. Donc c'est ça, il faut talaka tous les 4 coins avec nani aide nzambe parce que yo moko okokoka te. Donc c'est ça, na la sabino na kati ndenge zali na ebite soki na kosala ndenge nini parce que etondi trop na odimi na kaka moto so na moni bandi kokita nde na koya ko finika yango parce que na boy esopana. Donc ata kutu na finiki yango te so moto za makasi na moni neti esa elanga scandale na ndako. Donc na linga makambo ya te. Omoni tia mama bijou yango yo tangu ekotoka na kolakisa bino ndenge nini tina ngai eko changer couleur ndenge nini mai ekobima parce que mama bijou donga mona lobiki na uti ko sala yango. Donc na avana sala recette oyo pona lakisa bino lisusu nga moko na salaki yango nga moko na milaki yango. Donc na moni penza bien soko melongo santé penza ke oui kingo efungwa mi gorge parce que oh ba kisi oyo eza penza ba e ba kasa oyo penza ba kisi eza na solo ya kisi eza lokola chingom ezo traité penza. Donc c'est ça recette mama bijou do alinga lakisa bino na mokolo ya lelo yango yo tozela etoka comme ça na ya kolakisa bino ndenge nini tina ngai ekobima. Mama bijou atondi sinzungu boy parce que naza na besoin ezala ebele na banda kozala ki so na moni yango ekomi pio na fungoli réchaud na chauffer yango na pesi bana verre na pesi bango mwa tasse ndambu bana bameli. Donc soki esilaki ava bakende classe balingai bamela mwa ndambu babimi na bango bakei classe. Ata pe soki baye ata après repas eza nango na RT après repas moto akoki na ye komela tina ye oyo ata avant olala okoki na yo pe komela ti oyo mama bijou do aza kosala. Eza vraiment conseillé komela yango pona santé. Donc c'est ça oyoki mwa malili esali yo sala ti oyo mama bijou do asali mela yango omona ke en tout cas mama bijou do azalaki na raison pona kozala toujours bon oyeba ba biloko mama bijou do asalaka. Donc il faut s'abonner au fini cloche wana notification pona ozalaka brancher na biloko tout mama bijou do asalaka. Ti oyo eza vraiment malamu mama oyo nyonso to komona nga ko hésiter te sala ti oyo okozala jamais de sikande mama bijou do alobaka. Tokuta na bino kala mingi te soki ti oyo ebeli. Oni penza ndenge tina ngai eza kotoka tina ngai yango nazobalola yango kaka na lutu ya libaya tia mama bijou yango oyo etoki vraiment etoki makasi. Donc il faut vraiment kotika yango etoka ndenge boza komona ndenge mama bijou do aza kobalola tina ye tia mama bijou yango oyo il faut komesana komelanga ba biloko ya boye. Donc tia mama bijou yango bomoni na baloli yango tina ngai ebeli penza eza kitoko makasi. Il faut bomeka eza na goût ya anana eza na mwa goût ya tangawizi moi donc eza vraiment kitoko. Donc ce mama bijou do alobi eza kitoko et puis ezali bozomona ndenge ezotoka etoki makasi etoki penza. Donc eza bien pour la santé ezobenga na ba grippe. Donc eza vraiment anti corona parce que ekobenga na grippe musika au moins ki bana bon na éviter bana vraiment pour na ba melango ekozala pasi. Donc mais lokola anana wana eyokani tangawizi ongeza nango na tsango penza mingi te parce que nazomelisa mwana oyo aza ya mukie ye pe fo melango atandambu ata okoka kosilisa tasse mobimba wana o mama bijou atiete bomoni ba tasse nanga mibale o na tie wana tasse o ata okoka kosilisa ngote amela ta katikati. Donc c'est ça na tie ba tasse wana pona mwana bana baya kozwa mutu na tasse na ye. Biloko mama bijou do asali yango wana ba mama bozala toujours na bidor suivi pona koyekolaka ba recette ya boye. Donc na lingi bino mingi mbote na ba copine nga nyonso sika bozali mbote na famille na nga mobimbi sika bozali ba mosi tout mama bijou do alinga bino mingi naza ko inviter bino kaka toujours na bidor suivi bokende musika te
bozala wana na Bidor TV mpona komona makambo ya boye. Donc on a invité bino bozala wana toujours chaque vendredi parce que ba surprise ezali ebele na journée à vendredi na 21h30 bozala wana mpona koyoka soki mama Bijou D'or akoloba nini parce que nalobaki na bino ekokoma na tamoko mama Bijou D'or abanda koyamba ba invité na émission na ye. Donc chaque dimanche bozala wana mpona kozela première na biso oyo ndeko na biso mama na biso yaya na biso leki na biso na kombo ya mama Bea. Donc tobingaka ye mama Bea, mama Béatrice. Donc à kambara biso na journée à dimanche totiaka première tozalaka na besoin ba commentaire na bino tozalaka na besoin ba j'aime na bino eza kaka mpona lokumu ya Nzambe. Donc mama Bijou alobi il faut ko supporter ndeko na yo. Donc il faut ko supporter ndeko na yo, il faut ko soutenir moi yango wana penza, il faut ko soutenir ndeko na yo so ndeko na yo azosala eloko malamu. Pourquoi pas, il faut lekelaka ye mpona kotielaka ye ba j'aime, mpona kotielaka ye ba commentaire soki tobeleli première boye, soki tobeleli live boye, nyonso to ezaka mpona ba soutien na bino. Merci na mutu nyonso to asoutenaka mama Bijou. Mama Bijou D'or nazo compter natiaka bino penza na cœur nanga parce que sans bino mobulu. Merci na mutu nyonso to apesanga confiance oyo asabona na Bidor TV oyo atiaka ba commentaire oyo atiaka ba j'aime oyo abengaka nga na privé mpona kopesanga ba félicitations mpona kopesanga ba courage. Mama Bijou D'or nazoluka nde bato aboye mingi nde ba courage na bino nde mama Bijou D'or aza nango besoin. Naza na besoin ya bato oyo baza kosoutenir ngai. Donc nalingi bino mingi tokutani mbala ya nsima na recette mosusu. Merci, bye.